merci vraiment, très cher internaute. Et quant à moi, avec mes savis Ange Noir, l'héritier de la presse congolaise, aujourd'hui nous sommes à Matadi, en province de Congo central, où ici nous sommes en cadre toujours à la découverte, de découvrir les sous moko et à Langanzembo, talentier, mais on va découvrir ensemble. Tout y est bateau, mais un peu comme Betali solo na yé, tout y est banégénin tout ça là, parce que nous tout l'inaka tout ça là bas découverte, tout y est bas qui est qui, n'ayant ça et le côté. Et là déjà je profite pour saluer Christian Chabani Nzambe à Troyes Walobi yende na bandara na yé payé mutna soukana et pourquoi pas à Gidel, donc mon ami personnel, mon ami privé, c'est lui que j'appelle la conseiller privée. Donc Gidel depuis Paris et pourquoi pas na Christian Kondarada na Katsanansiwana et à président d'Homme na Lille. Donc vous êtes vraiment très nombreux et à ma collabo Jenny assez mais Toya to betali solo to découvrir Yinani Azanani mais cette surprise là et ça va se super moko ya ba musicien na biso ya mboka oyo ba sala musala kitoko mais to découvrir est-ce que Aza Sozi naï tout Isaïe, tout Isamoana, ensemble, tout y a, tout bétalant lui sous l'angle, tout y bas, nini tout ça là. Et on a la passion beauté. Merci à toi. Bana Congo, bana monde entier, bana Paris, bana ya France, mboka Christian Chabani, bana Lubumbashi. Papa Xavier Lopez, bana ya Luanda bazolanda yo. Oko se présenter dans Baïba Oyozali. Merci vraiment pour nos paroles. Ange Noir, Talarayo, Ange Amundu. Do basala anima sekité. Ngai comme on Erdi Emerson. Emerson autrement appelé drone jumelage. Drone jumelage. Dans ya mwana quoi. Dans mwana Congo central. Mwana Congo central dans mabele na ngai. Okay, merci Emerson Yeyo. Tu vas dans nous solana Emerson. Tu es bas. Emerson les gars non boy, les gars boy. Tu vas na biso na beau cadre oyo bongo ba pesi biso et pas ya PDG Mbangi na kasi ya winner wana. Papa bana. Mais tu solana mokile bioté, mokile découvrir yo na magazine biso au découverte. Emerson Ozanani. Maza artiste et musicien, chanteur. Maza moi on a se volé car on a Congo central. Mais avec le temps, ce qui opportunité mon ami, Nzele Fungami Tokei quoi. Ok, Nzele Fungami Bokende na bino mais Emerson chanteur quand ça me voit Emerson oui mbarandenge nini goût ya musique wana ozwa ndenge nini. Bon, Balobi, tu envieras toujours grand. Donc Yaya Azalara toujours, tu ba exemplaire na baleki. Ngai na presarami ba Yaya, ba héritier Watanabe, ba Ferregola, ba Fali Poupa ba ya na ngai quoi. Mais ba bita ngolo ba boezo rappelenga moko ya artiste mboka oyo là déjà je profite pour saluer la Pulga Cosa Nostra Totorino, les Magma Motona Tembe. Autrement dit, l'homme le plus compliqué du monde, héritier Watanabe, je te salue. Tout bétanon lit solo. Pourquoi Makansiwana, Imanjwana, Idewana, qu'on interpréter les lots, mon musicien congolais? Pourquoi? Et ça volontairement. Depuis à Embalro la Fali pour pendant volontairement. Donc, et ça façon ya mutu quoi et le beli na ngai na yaya na ngai ekokani donc problème ezate quoi ngana yaya na ngai to lo ba ndenge moko to imba ndenge moko problème ezate c'est normal na lo baneti yaya na ngai c'est normal na imaneti yaya na ngai grave ezate na kosi juste to megana no to yoga no juste un petit morceau oyo tom so c'est Félix Bongo Sylvain BH le patron lui-même. Ah, donc Sylvain BH, le patron lui-même, pourquoi pas un autre juridique, le maître Charlie Rubenga. Tu as un morceau moro. Maintenant, la préférée de Yogana, DDD. DDD. Aïe. Quand vous êtes, on a le Wayaya. La Pulga Cosa Nostra.
les mamas moto na tembe yoki loko nasali yo nini o kangelinga motema Daniel nangai lisumuni nyango ezanga bolimbisi na mokili ya se pardonnenga l'erreur timen sokolimbisi ngai te mon chou yondo koma mama na bolingo yango nazobanga kanda no mabe opimelanga damas parce que na chaliboni na solola ki bien te na ba master nzala pokwa eza mabete mpona moto aza conscient kaza na karem bile eza pamba paske eza concentre mbongo ngai apeti meke courage na nzoto bokono te Daniel oza wapi bolingo na nga héritier wata papa na héritier na yaya Ouais, vraiment merci Romain Emerson est toujours kende Toyoka Emerson. Ouais. Mais je sais pas naba fanatico bazotala ndebo yeba. Mais quant à moi déjà je te félicite, je t'encourage. Merci. Mais ngana na posta ndepena sikoyo oyebisa message yo na senga vraiment na mutasungi biso na simabilili wana Victor Victor wana donc opusana biso pena o lancer un message moko et pas héritier watanabi donc message nabi yangate ya mokimusu supete même message pour héritier wata c'est message na ngai et pas yaya d'abord na sengena merci à toi et pas na yo mutu ozopesa nga nzela na pesa message et pas yaya natala yaya na batele na tokuta na boyete so yaya patala yaya sko lelo atala ngai atala leki pe ayebi leki te ce qui vraiment yaya a apprécié na ndenge leki asala ba couleur na ye pe asala lokumu na ye na Congo central vraiment na lobité o nini mais ye moko yaya ayeba ka nini na osala pa ya leki parce que nazala na posa un jour avant d'approche ya yaya to bagisa pe ba mayele mususu o yaya azana ngope a contribuer pa ya leki quoi te siko yonga le message oyo tala pena kamera so la siko na yi yebisa yeko yebisa no ngati yebisa siko ye yaya na ngai yo za yaya musique na yo et après ça nga makasi lelo bato ba ngo benga héritier wata oriza ngai te za yaya na ngai yango na lobi yaya ba respect trop ici ko zali yo za la pulga ko za nosa moto na tembe de muta ko kanu kutu aza kututi dopo ngai ne naza boye nazala satisfait na ozala mingi donc on préfère mieux que vendre approche ya yaya de besoin na nga eza yango na nazala ka approche na yo yaya ici. Ok, merci. Ba ministère ngo ezala na oka boye bandelo mono soli na oka boye rete watana bepe na bolima zaka na ngo mona pe ote ange système grande tito yane pe na bandinga ba Kishasa na e koma kuna otbetisi mutu lisusu. Mais message est bien capté, message est commun na bi ki totori no moto na tembe Orlando. Mingi ba bika to s'abonner na www.congodesage.com et na Ange Noir TV to s'abonner on a toujours. Mais lelo to yoka na moi mingi to yoka au moins lelo ba bika to saka découverte o to saliyo to yoka ka moi mingi wate sabsoli so to songi soupe mo kota kala est-ce que ba kota kala on a pesa le soir kota kala Dadi Kimberni, Yaya Domenica, mwana mavero mombunda. Bolingo eza deux personnes, ya misato akotate, soke ye jejira dado. Amour tu es vraiment, parfois tu es vraiment, honorable Francis Kalombo. Pour Kolingie, pour tout trésor poni, Abraham Bonzelaki Awe Isaac. Nabezonini, c'est vrai que je l'ai. Donc, hein, ma ligne est en quoi. Na vite na toi enchaîner toi enchaîner zo kata mo mbilinga te mo mbilinga ah jamundu yo yebi ça ko kolobela te nini te yo moko découvrir no ka botika ko se soma monga na ebi ngelo lokote komo te ya yeba ki ba maka motenga na ebi ngelo lokote ngape na vana langa na matalité to na biso ka cadre bulonde za ka to kuta na yo e koma ko te J Delta ngwala ndeko mo Ange Noir moni batu na yo
Karine Mokonzi tango atala Ange Noir batu na yo te. La baronne. Yeye yango bisika zali. Tala mo mbilinga ka. Zala pene na ngai. Mosika te Bernadette Masengo. Présence na yo ba séjour nanga. Bernadette toza vivante. Toza no na même planète. Kasozo mona nate. Mboloko kutu musika na zamba. Soko lukata na gambela. Oko kutata ko kaoka. Ngaboli ngata ko ita. Yezo mona nate. Oza wape. Yaya. Présence na yo ba séjour nanga. Yaya na ngai présence na yo ba séjour nanga ite. Naleli. Ouais, merci vraiment, je profite déjà pour saluer Joe Tangala, comme si c'est lui, comme si c'est pas lui, mais c'est lui le boss. Il y a Joe Tangala, et donc la ville est calme, et là déjà je profite encore pour saluer le PDG Mbangi, donc Motomoro bien, donc il n'a pas besoin que ça aille baler, donc ça suffit déjà. Donc Victor Lenzo, donc Victor Lenzo, donc Motomoro bien, donc l'issue à mon condilité à mon condi, donc pene PDG Mbangi, au monde en virtuel Lenzo Zawana, et là déjà on a profité sur ce pour appeler ça Baïnyoso Balinga Kanga avec Messavi Ange Noir, l'héritier de la presse congolaise. On appelle ce moi c'est mon roi qui toque en botte, donc Azalara y est mon amokili, donc Bassa qui toque en amokili, venant de mokili arabe, moi c'est mon roi qui toque. La personne lui, elle s'appelle Gidel. Donc Gidel en direct. Donc Gidel, moi si moi qui te puis il me doit conseiller nanga. Il me dit ça nga ko sala boiti na sala boi puis ya lobaki. Donc soyez pas lobaki na sala nga te na ngena sala te. Donc je salue encore Paolo Tudilou. Donc Paolo Tudilou, le sénateur. Donc shalom Paolo Tudilou. Tout comme vraiment pratiquement intervention à Bisso, on a découvert tout ça qui n'a bino. Lui, il est bon à sa mort à Balanganze Mbaza en Congo central, mais souci n'a été pour ça naïe. À sa la pemben wana, beau découvrir la carte kinoana beau yokaye, mais déjà il chante mieux, il chante bien. Na ba belle voix au azanango lelo mutu moko ya maele ya musique na biso so pas pousser ni sous pemben to découvrir ba blora bien. Et déjà je profite encore pour saluer le patron Polo Lenga ya mama Trifeni yala balobito kota kotara mansolongo ndenge zalaki avec message Ange Noir des retours en force et en puissance et en montant. Donc ils allaient comprendre les gars qu'ils allaient. Et j'ai profité encore une fois de plus pour saluer Benny Matembe, pourquoi pas na Jenny Côté Bassa Pembe Bassa Kitoko et Jenny Pala, Élysée Côté et à mon petit frère propre Brian Idwa, le secrétaire particulier à Viennaïe. Donc je te salue et à Gishamoukanya, donc Gishamoukanya le pétrolier et à Cantor Moindo. Mais dernier message na ba fanatique nyonso ba landa yo bana Poto, bana Londres, bana Paris, bana Bruxelles, Kinshasa, Lubumbashi, Angola, Luanda, ou alobi site ya munene yango yo. Donc message ba tutu ba landa et puis tu y bandeni to sali solon. Merci vraiment, message à Souka na pe Sarara. D'abord merci na monde entier mobima o ba landa biso. Merci na PDG Mbangi pour na repesa biso espace yo. Talaraye papa bana atika bana nete quoi. Merci à trop. Na ndenge ba découvrir kaka bango sko ba roye ba kosala nyonso pour na petit. Ngana sunelo ko sala ti ngana zakaka wana sko yo pour na ko tsamaka mona épreuve. Na tsika maka mona épreuve au moins na tribunal ezaka na mutu moko ajijaka ka juge. Biso tutokolo bana biso to lobi mais ka juge comme takata makambo. Donc etika kasko ipa bango moka bakata makambo. Un peu morceau mo ya suka to le kana biso. Ba yera yo ba boyinga na yo to love. Ba monter ba stratégie ya karanga na yo. Ba ke ko bomba yo na lwanda na kalenga love. Kaka pona mu na yo te. Zefie moya mbolimwe koma troublé. Po bango ba sepela. Zefie oyanto antu.
continue le Guanago. Heureusement par téléfatigue, parabocasi internet. Tozore circolové na WhatsApp, na Facebook. Moi li solo na litoi. Mais cela ne me suffit pas. Nazana posa na yoe. Corps à corps, face à face. Zéphie. Oya manto. Kasi para souci na sala point péché monter manange zokate. Ekoki pe kobomba ba choquer à l'amour. Ndenge parapluie boya. Mvule polisange lambate. Parasole boya. Moye baby sanga loposo. Zefi yo yo yo. Maître Zefi yo yo yo. Oyanto antou. Ok, merci vraiment. Na ndenge accordé biso lisusu temps na yo to découvrir yo biso to découvrir yo monde entier et découvrir yo Mero Fidiki Mobutu balobi lokolo gauche bien ya solo adoka jogwarara moko Mero Fidiki Mobutu personnel privé frère et ami et Girapouati médiateur na biso mibali donc biso tout mibali bo Girapouati ndé médiateur na biso depuis Luanda. Donc vraiment Mboti a trop. Et quant à moi, avec Messavi Ange Noir, l'héritier de la presse congolaise, nous sommes pratiquement à la fin de cette tranche tranche où Ezaki découverte Nabino. Mais pour nous contacter Bisoka numéro où est affiché wana bobengi Bisoto solo la toye Bisoto ya partout partout mais et ça là sous bien ce qu'on peut se contact comme sous banoko ba chéri netinga bosiko na kabelo chéri mombo déjà landa biso na kabelo yé donc yé ana wa mbongo ne belé siko eloko sana ngozala ati ana wa mbongo ne belé so na vandiga bomona Ange no gandeni leka bo comme ça incroyable na Western Union artiste siko yo na peso yo tanga kumbo na ya sula siko numéro pesa de nabiga yé a sula nango lui elle s'appelle Gidel donc Gidel maman Gidel yayo yango yo quoi la belle l'incontestable talara numéro nanga eza nango kutu eza simple netika yo mutu zo neti mwana zo bando tanga leka nyata ka 89 liboso cheka ya Willy Musheni koda mboka ya Willy Musheni 243 89 69 57 218 89 69 57 218 wana pena soko bengi mbala moko ya mbi artiste oyo ki artiste soko olingana banana lo yembo kaka yo kwa ote avana solano te banana ko yemba kaka na bandina ko yemba liboso apoto solina yo kwa ici. Ok, merci na bana poto tout oyo bolanda ki biso donc obo sepela ki na biso na ba ope bo sepela na biso tenga pe avec Messavi Ange Noir na sepela na binote ponga na sepela na bato ba sepela na ngana linga pe bato ba linganga donc ba o nyoso ba linganga te lokwa Fabricaz maestro alobaki ko te a bénir ba jaloux na e mais ngande na modira bino lisusu donc na modir bino ba jaloux na nga tout bokufa donc ba jaloux na nga bokufa non wana s'engage ke ngai donc vraiment on est pratiquement à la fin. Merci à l'équipe technique Mobimba Mesana Kozana Biso. Là je vois déjà Johnny Milongi, je vois encore Getty Samba, je vois Paulo Lenga, le patron lui-même, pourquoi pas Mama Trifiani là, donc la patronne. Et quant à moi avec Messavi Ange Noir, l'héritier de la presse congolaise, et je vous dis bye bye et on se retrouve dans un autre numéro. Merci.